Mbote balingami esengo eza lisusu na biso ya kozala liboso na bino. Vraiment merci na bandeko oyo bazali ko s'abonner. Toza pe kosenga na yo oyo oza ko sepela na émission na biso, oza ko sepela na ba message. Soki nano s'abonner te molingami yeba na ko s'abonner. Encourager pe balingami ozali ko partager na bango ba message ke ba yeba pe na ko s'abonner et ko sunga vraiment musala oyo tozali ko yeba na ko sala. Non seulement ba ko s'abonner, oza pe ko liker, ça veut dire ozali ko tia pe ba j'aime et zali malamu mingi koleka. Et ba commentaire pe toza nango bosenga soki pe mitune zali na ba commentaire et kosunga biso tokoka kobongisa bisika oyo boza na bosenga ekoka na kobonga. Vraiment toyebaki na ko partager dernièrement na tina na évangile ya Satana et puis évangile na nkolo Yesu. Et tosukaki na koloba pona nini évangile ya nkolo Yesu eza kosenga molimo. Et nalobaki na biso na matin ekoya tokomeka mpe ko parler sur la foi. Lelo tozali ko banda sujet ya liboso na tina na kondima. Nakanisi toko continuer na ba sujet mususu na tina na kondima po tokoka ko comprendre yango malamu penza. Alors, balingami, évangile ya Satana, eza évangile oyo eza kotala kaka bomoto. Moto oyo aza kotia évangile ya Satana na misala, aza moto oyo aza komona kaka bomoto na ye. Vi na ye na mokili oyo. Vi na ye na se na moi oyo. Misala, kobala, kobota, ba voyage, ba affaire. Donc, soki ko sambela nanga eza toujours motivé na bosenga ya nzoto na yeba ete évangile ya Satana nde naza kotia na misala. Moto oyo azali kokangama na évangile ya nkolo Yesu aza moto oyo azali kokambama na molimo. E makambu nyonso eza kosalama na molimo. Nakomeka mpe ko expliquer likambo ya molimo tant tozali ko démarrer sujet na biso na tina na kondima. Alors, molingami osengeli koyeba boye. Nyonso ya mokristo, nyonso ya mwana na Nzambe eza kotambola kaka na kondima. Eloko moko te na vie chrétienne ezanga kotambola na kondima. Yango wana Biblia ezali koloba na biso, mon juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10 verset nango 38 eza koloba mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, vie ya mwana na Nzambe, vie ya ye oyo asi andimi nkolo Yesu lokola mokonzi. Pe bobikisi, Biblia lobi ko vivre na ye, ko bika na ye, kaka na kondima. Et na Hébreux chapitre 11 na verset 6, kuna pe Bible ezali koloba, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, non seulement vie ya mokristo et sengeli kaka kondima, Nzambe pe alobi soki kondima ezangi okosepelisa ye ata moke te. Donc balingami
soki nzambe alobi kondima soki ezali te okosepelisa ye te, elingi koloba ke eza pe na bana na nzambe na basali na nzambe oyo baza kosepelisa nzambe te. Pourquoi? Parce que bazangi kondima. Oui, molingami, ozangi kondima. Pona nini kondima eza exigé na mokristo nyonso na mwana na nzambe nyonso? C'est parce que losambo na nzambe, kosambela nzambe, kosalela nzambe, kokende ndako na nzambe eza likambo ya molimo. Balingami, vie chrétienne eza likambo ya molimo. Dans Jean chapitre 4 verset 24, Biblie ezali koloba na biso, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nzambe aza molimo. Kosambela na molimo. Kosala musala na nzambe na molimo. Bomo ya nzambe pe na molimo. Alors, soki Biblia ezali koloba na tina na esprit, tosengeli kaka koyeba ke eza eloko moko oyo oki komonana na misu te, koyokana na matoi te, kokanisa na mutema te. Nyonso oyo etali esprit eza likambo oyo bomoto na yo ekoki ko comprendre te. Na bomoto na yo, ba cinq sens na yo et comprendre l'autre côté, raisonnement na yo et comprendre l'autre côté. C'est ça. Donc, likambo ya molimo eza likambo ya invisible. Et likambo ya invisible, ça veut dire bomoto nanga. Ndenge nazo monela, ndenge nazo yokela, ndenge nazo comprendre na modèle wana eza impossible na koka ko comprendre nzambe, impossible. Maintenant, tangu Biblia ezali koloba likambo ya esprit, elingi simplement koloba likambo ya révélation. Révélation ndenge na lobaka na bino tango nyonso eza boyebi oyo nga nazwi na lisungi na bomoto te. Ça veut dire boyebi oyo nga nazwi na komona te. Boyebi oyo nazwi na koyoka te. Boyebi oyo nazwi na kokanisa te. Balingami eza vraiment très important likambo nazali koyeba na koloba na bino. Parce que batu mwa mingi baza komona vie chrétienne neti vie naturelle. Non. Vie chrétienne eza vie spirituelle. Eza vie naturelle te. Na lobaka na bino déjà, vie naturelle, ça veut dire quoi? Et vie spirituelle, elingi koloba nini? Vie naturelle, vie en soi, ndenge na yebaka na koloba na bino, eza kopose ba acte de vie. Ba acte de vie eza komona, koloba, koyoka, kolia, kotambola. Donc makambo nyonso oyo mutu asalaka nde ba acte de vie. Maintenant mutu oyo azali ko vivre, aza mutu oyo aza na makoki ya kopose ba acte wana. Maintenant, vie naturelle. Exemple, nalingi na bima na kende sika songolo. Ngai na moni neti na kende kaka. En tout cas, non comprendre qu'il faut na kende kaka. Nga na comprendre bongo. Nga na moni bongo. Tangu nazali ko poser acte de vie wana, naza ko vivre vie moko naturelle. Parce que nga mutu na comprendre, nga mutu na lingi ko kende kuna. Maintenant, vie spirituelle, nazo kende kuna parce que Dieu me met à cœur d'y aller.
nazo kende kuna parce que nzambe simbi mutema nanga na kende. Alors wana nazo vivre vie spirituelle et tant nzamba zali koloba que ba vrai adorateur basengeli ko adorer en esprit, ça veut dire kosambela nzambe nanga eza par révélation. Ça veut dire kosambela nzambe nanga eza na kotindika maka na nzambe. Maintenant pona nini eza kosenga kondima likambo ya kosambela nzambe, likambo ya kosalela nzambe, likambo ya bomo ya bokristo. Pona nini eza kosenga kondima? Tomeke mpe ko yeba kondima ezali nini. Hébreux 11:1 elobi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc foi eza na makambo mibale. Une ferme assurance, ça veut dire nzamba lobi nanga likambo oyo nzamba lobi nanga eza bongo pe ekosala mabongo. Wana aspect ya liboso. Aspect ya mibale, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire makambo oyo nzamba lobi nanga eza makambo oyo momoto nange koki ko comprendre te. Donc foi makambo oyo na ndemisami na yango eza makambo oyo na koki ko comprendre te. C'est ça. C'est ça la foi. Donc foi eutaka wapi? Romains chapitre 10 verset 17 elobi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elingi koloba nini? Foi eyaka tango nga naza koyoka nzambe. Foi eyaka tango nzambe aza koloba nanga. Pona nini foi eutaka kaka soki nzamba lobi? C'est parce que elobeli ya nzambe bomoto nanga ekoki ko comprendre yango te. Tozo exemple, nzambe alobi na Mose, yebisa bana na Israel batika koganga, batika kolela. Basoda oyo bazomona wana bakomona bango lisusu te. Mais nga nazomona soldat na minduki ni azako ya kobomanga. Nzamba lobi nakomona bango lisusu te. C'est incompréhensible. Nakoki ko comprendre yango te. Nakomona bango lisusu te comment? Nini yango ese salama na mokili banda na botama que non basoda na mona bango te. Alors, wana eza kosenga foi parce que likambo oyo nzamba lobi bomoto nange koki ko comprendre te ezo senga foi. Comment? La foi est une ferme assurance. Nzamba lobi nakomona bango lisusu te. Eza bongo ekotika la bongo. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ndenge nini kosalama italinga te na comprendre yango te. Tango nini kosalama italinga te na comprendre yango te. C'est ça la foi. Toki kozo exemple kolo akutani na Marthe alobi Lazare akosekwa. Marthe alobi non, na dernier jour. Nkolo alobi je suis la résurrection, je suis la vie. Crois-tu cela? Ça veut dire résurrection ndenge na za kosekwa pe eza lelo. Balingami, est-ce que Marthe bomoto na ye ekoki ko réaliser likambo wana? Non. Marthe tango mwana kinkolo alobi soki ozalaki, pour dire que lisepe kokaki kozala avant Lazare akundama pe apola. Mais ndenge asi akundami pe apoli, c'est incompréhensible. C'est inadmissible. Moto mwa okiko ndima bongo te. Ayebi que nkolo asekwisa deja ebembe oyo nando bakunda te. Nkolo asekwisa deja ebembe bazokende kokunda.
mais et Bembe à Lazare basi bakunda, non seulement basi bakunda, et si poli et komi kolumba solo. Donc ezali kambu moko oyo koki kosala te na oki kondima te, mais ezosenga foi. Ça veut dire ndenge nkolo alobi Lazare akosekwa, oui, nazo mona Lazare kobima na kunda pe kozonga na ndako elongo nanga. Une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et que ça m'a dit etalingate, na comprendre te. Et que ça m'a dit etalingate, na comprendre angote. Tu vois? Toki kozo exemple mususu nkolo lobi na Pierre pusa boatu na katikati ya mai loba bambisi. Ah. Mais na moi, na muzindo, non. Na butu, oui. Parce qu'on a bambisi ba mataka ba kolia toki okanga bango. Mais na moi, non. Donc eza kosenga foi, ça veut dire quoi? Ndenge nkolo alobi na pusa boatu ekosalama. Et Pierre alobi, c'est ta parole, je jetterai les filets. Ça veut dire nazo sala nengo zoloba. Soki kakanga, non. Mais soki nazo sala parce que lobi. Donc balingami foi et yakakaka soki nzambe alobi na yo. Yango wana vie chrétienne eza vie moko ya foi. Donc makambo nyonso na sengeli kosala esengeli na comprendre que non nzambe alobi nanga. Balingami nakanisi na expliquer biso likambo ya kondima ndenge za kouta. Balingami esengeli kaka kondima. Pona nini? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Nakoki mpe konani kotanga verset oyo ya 1 Corinthiens chapitre nango 2 verset nango 9. Elobi nini? Bible biboye. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, ce que Dieu prépare, Bibilié lobi na biso lisu ekoki komona yango te, litoi ekoki koyoka yango te, mutema pe ekoki kokanisa yango te. C'est nelikam tozali koloba quelque chose qui est révélé. Et verset 10 ezoloba nini? Nazo bandana na verset 9 na continuer na verset 10. Mais comme il est écrit, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, c'est le binini. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Molingami, Moutou, aza, corps, âme, esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23 Elobi, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, le corps, l'âme, soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Tout votre être. Donc, mon bimbanayo, ezanzoto, molimo, elimo. Mais Bible elobi, nzamba ko révéler biso, ma boye binaye, na niveau ya esprit na biso, nanzela ya molimo mosanto. Et c'est pourquoi, toki ko continuer, na verset 11, il y a 1 Corinthiens 2, Totangi verset 9, Totangi verset 11 p. Alors,
Non, qui dans le verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Non, non, non. Quel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Hein? Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Balingami, oye sengeli na biso, oye bongi na biso, Bibili elobi, c'est notre esprit qui connaît. Pourquoi notre esprit? C'est parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Dans Romains chapitre nango 8, na verset 16, Bible lobby, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, molingami, aux accords âme esprit. Nzamba lobelaka biso na esprit. Po oyeba elobeli ya Nzambe, osengeli nanu koyeba elobeli ya bomoto. Moto ayebaka ndenge nini? Moto ayebaka à partir ya 5 sens na ye et à partir ya âme na ye. Makambu nyonso moto ayebaka eza makambu moko raisonnable. Ça veut dire eza makambo ese salama, ça veut dire eza makambo esalamaka. Makambo nano esalama te, moto akoki kondima yango te. Tu vois? Maintenant, nkolo lobi aza ko révéler biso na esprit. Osengeli koyeba moto a comprenaka ndenge nini na 5 sens na ye. Tango amoni a raisonner, tango ayoki a raisonner, tango a sentir a raisonner, tango a goûter a raisonner, tango ayoki solo a raisonner. Donc boyebi na ye eza kouta ndenge 5 sens na ye eza kosala. Donc nyonso oyo za koyeba à partir ya bomoto na yo, ya 5 sens na yo, ya raisonnement na yo, ya réflexion na yo, eza ya Nzambe te. Ya Nzambe eyaka na molimo. Etango ezali koya na molimo, eza kosenga kondima. Ça veut dire quoi? Likambu Nzamba lobi nanga, bomoto nanga ekoki kondima yango te. Bomoto nanga ekoki ko comprendre yango te. Ezo senga kondima. Soki likambu oyo na lobi ote Nzamba lobi, mais bomoto nanga ezo comprendre yango, ce n'est pas Dieu. Et le sambo ya lelo, nde message tokomeke mpe ko partager si memate ya oyo, mingi ya batu bazali ko kanisa ke kondima eza eloko moko oyo mutu azalaka na yango. Non. Non, 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 non. Mutu azalaka na kondima te. Kondime yaka. Et soki eye ekendaka pe. Toko expliquer yango na détail na message oyo ezali koya. Ndenge nini? Soki Nzamba lobi nanga likambo. Eke likambo wana na sali yango ndenge alobi nanga. Kondima nanga emonani na misala. Fini, kondima nesili. Likambo mususu, il faut susu Nzamba loba. C'est ça. Mingi na batu bazali kokanisa cœur. Naza na besoin libala. Na sengeli kondima ke Nzamba kopesa nga libala. Na gêné na prier libala kopesa melanga. Non. Wane za bomoto. Et prière ya lelo eza mudele wana. Lo sambo ya lelo eza mudele wana. Toko développer yango quand même na message ya mibale. Donc balingami na lobi boye. Bomo ya bo Kristo, il faut kondima kaka. Pona nini il faut kaka kondima? C'est parce que lo sambo kokende ndako na Nzambe, kosalela Nzambe eza likambu ya molimo.
po nzambe aza molimo. Ndenge nzambe aza molimo, aza na besoin losambo na biso ezala ya molimo, aza na besoin tosala ye mpe na molimo. Kosambela na molimo eza kosambela na kotindikama na nzambe. Kosala nzambe na molimo eza kosala nzambe na kotindikama na nzambe. Oh, nayebi nanga ko prier, nayebi nanga ko jeûner, namoni kaka nasala moi 3 jours à sec na mangengenge. Molingami, est-ce que nzambe mutu atindi yo mangengenge? Non. Wana eza losambo ya nzoto. Jean chapitre 3 verset 6 elobi, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Naissance eza début ya vie. Ça veut dire likambu oyo ngana bandi na bomoto, nzamba kokota likambu wana te. Ekosuka pe kaka na bomoto. Likambu oyo nzamba bandi na molimo, na koti sa bomoto na ngana kati te. Donc balingami, vie ya boklisto eza vie ya kondima. Et kondima eyaka kaka soki nzambe alobi na yo. Soki nzambe alobi na yo eloko te, kondima pe koki kozala te. Donc kondima eza te ke yo non, naza na besoin nazwa mbongo, na jeûner na prier, nazo ndima ke nzambe akopesa nga te, eza bongo te. Eza bongo te. Nakanisi na message ya mibale tokomeke mpe ko expliquer likambo wana. Kondima oyo bato baza nango mikolo oyo tokomeke mpe ko expliquer yango na message na biso ya mibale. Alors, ona lelo balingami, nalingaki koloba na biso ete nyonso ya biso ifo kaka kondima, nyonso kondima kaka. Nzambe aza kosenga na mwana na nzambe na mosali na ye bomoi na ye mobimba kondima kaka. Soki kondima ezali te akosepela te. E soki kondima ezali te elingi koloba mutu wana makambo aza kosala eza o nzambe azoloba na ye te. Yango wana bato ebele loboko na nzambe baza komona te, bikamo na nzambe baza komona te, parce que bazali kosala makambo na ndenge na bango, na lolenge na bango. Nolingami osengeli koyeba ete kondima nde mama na likambu na nyonso tokosala. E kondima tango nazali koyoka nzambe, tango nazali ko comprendre o nzambe azali koloba nanga. Vraiment yango wana nalingaki mpe tomeke mpe ko partager lelo. Nzambe apambola bino et à la prochaine.